Lelo toye koyoka baby donjwa, lelo toye koyoka kaka baby donjwa ndenge alingi a expliquer biso relation ya ye na Grace Luzolo. Tolobelaki yango, tolobi mais ye moko a confirmé biso. En tout cas Grace Luzolo eza pasi usalima be makas. Koyoka explication ya baby en tout cas et sepelisi biso te. Et sepelisi biso te Grace Luzolo usalima be kasi fallait pas au créer et loko au créer en tout cas et pesi ki to côté bandeko tozo ka Nathalie Baby Donjwa ndenga zoko expliquer et ça lui passe na motema et ça lui vraiment passe na motema Grace Luzolo obeti fonde konanga mbali obeti faux obeti yango penza ki torote Baby Donjwa lobi botika ye asala vie na ye botika Grace pe asala vie na ye na ndenge na ye do na minute o relation a bupia ezali susute mutamto asala vie na ndenge alors toyoka na Baby Donjwa to tia ba j'aime to tia ba commentaire to partager vidéo surtout mingi liloba bandeko na nga bo pesa conseil na baby aza vraiment donc na ko na ebite na koloba nini. Donc aza vraiment na stress moko o boko yuko imaginer te alobi ye moko azana dépression moko siko ya ye eza lokwa mbanda coquette te. Donc toyo kanon Nathalie Baby Donjwa après ozongi la bino merci. Je voulais juste assurer bino que botika ye sa vie na ye azala l'aise. Biso peto sa vie na biso na bino toza à l'aise. Chacun de nous ensemble sala na ye. Tobetelaki bino lisolo ya Baby Donjwa na Grace. Alors lelo Baby Donjwa ye moko aye ko expliquer biso eloko nini ezoleka entre ye na Grace Luzolo. Alors bandeko nanga nazo tiela bino toyoka Baby Donjwa comment azo expliquer biso relation ya ye na Grace Luzolo po bato baolo bakaka baby boye alors ye moko aye na micro ya Exil Botelo TV pour que a expliquer biso relation na ye na Grace Luzolo ezokende wapi et komi na niveau nini. Alors quand notre ebisaka bino si vous êtes nouveau sur ma chaîne dosombana ya liboso o tomber na chaîne na biso o s'abonner o commenter o partager o liker ba vidéo na biso et ko sala malamu mingi. Alors ba fan nyonso o bolinga Nathalie Baby Donjwa vidéo oyo eza pona bino ba fan nyonso o bolinga ka Grace Luzolo garçon rigourdi vidéo oyo eza pona bino to landa Baby Donjwa ndenge azo koloba. Alors to tika commentaire vraiment ba conseil na bino et ko sala Baby Donjwa bien pour lobi ke aza vraiment na dépression mais na ndenge ya mabete dépression na esiko azo maîtriser ngo yaza na dépression te lokola mbanda ya coquette ye penza dépression na eza ba Pro Max donc azo maîtriser yango. Alors na sengi na bino nyonso obolingaka Baby Donjwa botia moi liloba commentaire na bino ba mo ya malamu pona Nathalie Baby Donjwa et ko sala malamu. Alors nazo tiela bino sikoyo Nathalie Baby Donjwa bande na ngato bosana ba j'aime te ba commentaire et au sala malamu mingi. Comment je peux être belle comme ça? Pas qui toko nous na bien on a Noël. Non, les musiques beauté dans la bon moi ensemble là. Il y a beaucoup de gens qui vont commenter baby on me dit baby maman n'a pas son habit bazar dessus via ma camouche sur les réseaux sociaux. Je voulais juste assurer bino que botika ye sa vie na ye azala l'aise. Biso peto sa vie na biso na bino toza à l'aise. Chacun de nous ensemble sala na ye. Mais luz azoko tsabi ba filmer na chaîne na ye. Na travailler qui na ye na dans la télévision. Bien fait avant de travailler na biso na chaîne na biso. Mais les choix et les goûts ba poni la mo mtuti. Tu sais toko mana année toko na 4 années misuba tikala misuba continuer. Misuba belli misuba c'est l'accident misuba les abons c'est comme la vie. La vie nous réserve tant de surprises. Je sais que ma maman n'a pas mis en elle aura toujours heureux et la sourire en lèvres. Et pendant un moment, j'ai traversé de sérieux problèmes pour ne pas dans le baron de vie qui est à la vie privée la vie. Mais
mon défaut c'est quoi? Si on a un problème, on a mis comme on a six ma bota. Oh. Bah, répète ça il y a très bientôt là. Bah, tu sais, quand on a une dépression, oui, ma cambo beaucoup mon télégawana. Donc, dépression, c'est lui sur la dépression, il y a propre chimia. Bah, de mon cas, sourire et belle, mais tu souffres intérieurement. Biso va tous ces camings, on souffre intérieurement. Mais tu as rapport à ça va tout est qu'on toujours souffrir. Tu as rapport à ça va sourire, peu importe, on est toujours calé comme ça. Et on peut tendre qu'au pixel, surtout garder sourire en lèvres. Parce que regarde aujourd'hui, je me suis dit, non, pas, c'est pas quand même, ma femme a raison. Un peu de make-up, moi fait ça moi qui make-up moi talon na mati et c'est là ni moi c'était wow mais je suis trop belle pourquoi non wana bandeko na nga tokata po biso mpe tozwaka mpe tan ya koloba do towandosaka buto yoki bebi tokati biso mpe toye koloba kopesa mpe avi na biso kosala mpe analyse na biso mposo tobi totikaka bebi donja ye moko alobaka biso tokosala analyse te alors nga mpe na ye lisusu kosala analyse na nga concernant makambo oyo ezoleka alors bebi a expliqué biso bien. Ce qui te l'a dit vraiment explication à Baby Donja, a le dit bien que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et puis a le dit bien que ba pone la kamutu chouati. Donc ba c'est la kamutu chouati, mutamtaza na ba choix na ye, mutamtaza na ba goût na ye, mutamtaza na ba couleur préférée na ye, ba goût na ye, alors ba pone la kamutu chouati. Alors ils ont confirmé biso que Baby na grâce le jour baza na relation mon côté ya bolingo. Donc baza li susute. Po aebisi biso to uchi koyoka Baby lui bien que grâce aux Européens azokota ba vidéo na chaîne na ye azokota ba vidéo na chaîne na ye mais Baby azaki vidéo nyonso o akokota na chaîne na ye il faut grâce Luzolo azala mais grâce Luzolo azokota pe ba vidéo na chaîne na ye mais na chaîne na ye azokotisa Baby Donja te donc eloko moko eza louche place wana c'est comme si ba welelika makambo ka bini boyebika ndenge za mamba bolingo ndenge zalaka alors ba potana ekaka ba welelika soki eloko nini yango ali esali ba comme distance o akota chaîne bilo na chaîne na ye abenga muninga te o pa kota ba vidéo na chaîne na ye abenga muninga alors eza pasi mingi na ba couple ba comédien na biso ba koma musika te eza na ndeko moko a commenter ki na ba vidéo na biso alobi ke ba couple ya ba comédien mboka na biso en tout cas ba koma musika te et l'autre ko confirmer ngo ke ba koma ka vraiment musika te kota la Baby Donja ndenge babandaki na grâce Luzolo ezaki déjà relation moko bandaki ko promettre malamu et bandaki ko kende bien et puis bandaki pe ko promettre to bandaki ko lobango pe tozo continuer ko lobango love story na bango et sala ke ba mabala batebele ezala bien batebele bazwa ba exemple na ba love story na bango batu ebele vraiment ebele o babongisa ba vie na bango babongisa ba vie amoureuse na bango babongisa ba makambo na bango bien nyoso na pona Baby Donja na grâce Luzolo babandaki vraiment kotambola kitoko to bandaki komona love story na bango penza mutu nyoso asepelaki nango mutu nyoso zaki d'accord nango to talango étape par étape épisode par épisode to zaki vraiment na esengo ya kotalango alors kande baloba diable pe azala pe ka wana pona ko détruire ka ba biloko ya malamu to moni love story katani na nzela grâce Luzolo na Baby Donja baza penza ya kobebana o ba komiti na niveau ya kozabinemi poso ki boyoki to landi Baby bien denga lobby donc ezolakisa ke yena grâce Luzolo baza binemi baza na relation ça sur toyoki vraiment Baby Donja très bien toyoki ndenge a expliquer biso donc kolanda explication ya Baby ezolakisa ke yena grâce Luzolo penza ya malonga ezali susute donc ya malonga ezali susute alors ceux qui vraiment oza fan o lingara Baby Donja o lingara Nathalie Baby Donja bomoni dépression ezarelo moko ma Baby azolo bango bien boyoki ye mondenga lobi aza vraiment na dépression moko mais na ndenga mabete ya propre siko bomoni kuna na ngambu ya banda coquette bomoni dépression ndenge salié et comme si babibina bina et comme si babiloba loba peut-être lelo Baby Donja azano nubwepo grâce nano abalite ce qui lelo grâce Luzolo a décidé abala boyebi e ko sala Baby Donja ndenge nini to ko tia Nathalie Baby Donja wapi bozomona bazaki ko sala relation moko ezaki ya makasi love story grâce na Baby basali ezaki ya makasi
ya makasi. Donc tokoyo koloba teke ezaki ka ba je basala eka po ba monisa batuke ba osala ba je po basala ba blona bongo na nini ba travailler ensemble ezaki ko travailler te. Na ba genre o ba bande ko sela love story on ezaki sous travail te on ekoma ki réalité. Ezaki vraiment réalité. Alors na minute oyo grâce na baby donjo bazali susu na relation te eza sérieux toyoki yango confirmation ye moko baby donjo a confirmer biso ke relation wana o bazaki nango na grâce luzolo en tout cas ezate. Relation on a pour le moment eza lisusu te siko ba komika ko travailler na chaîne grâce au travailler na bango na chaîne yé pas au travailler na ba grâce na chaîne mais jusque là banda grâce luzola banda ko kota ba vidéo nanu abengi baby donjo te yango bomoni biso ba panzi sango to yaka toujours ko pesa ka conseil. Tomoni makambo eleki entre Luna na Ronel. Tozomona pe makambo o ezoleka entre baby na grâce luzolo. Alors omoni ezaki ba position o bango ba mi pesa ki déjà na internet. Bazu ba fan ebele, basali vraiment ba fan ebele par rapport ya ba position o ba mi pesa ki bango mi balé na internet. Internet mobimba eyebi ke baby na grâce luzolo bazara mwasi na mobile soki nzamba sungi ba obalana. Internet mombeye bibongo. Mais lelo to munyango e comme le contraire, e comme yo ba boyani, e comme mamba matata, e comme mamba ba problème. Pourquoi? Parce que ba comédien na biso ba koma musika te. Ba bandaka ba banjelo komo boya bien mais au mona esuki na nzela. Ba koma musika te. Or initiative o baby na grâce luzolo ba osala ezaki eloko mo beba memango pena jusqu'au bout. Donc ba memango penza ba fan na bango ba po soki ba memaki yango ba balani ba memi yango tina ndako na bango ti bazobota bana ba osala yango kaka na ndenga épisode love story. Franchement na yebisa bino balingaki ba koma na ba fan ebele pe balinga basala pe mbongo ya makasi. Tomona yango na mindele kaka biso na batu mwindu nde tozalaka bobanzi likambo pu bosisi yango te ekomi babebani ekomi baswani ekomi tomona yango na mindele basala ba makambo ebele na YouTube wana combien de vues o total ba love story ya mindele e banda balingana bazaka ba jeune ti babali baboti bana na bango baboti toujours na caméra. Eza histoire na bango tomona yango na ba mindele tomona ka azana ex na ye moi bazaka moi sina mobali sute bakabwana kalame basola ka très bien mais biso na batu mwindu makambo wana ezalaka te na batu mwindu surtout biso pa na ba africain makambo wana ezalaka te kota la grâce na baby bazaki batu moko ba continuer kaka bazaki batu mote ba boyana batikana tina réseaux sociaux et confirmer batu nyonso ba lobela bango bazaki batu mo ba boyana te po eloko ba bande ko sala wana ezaki facile te ezaki na ba comédien ebele o ba bande pe ko sepia na bango te mais sa bango moko ba miyeba yo quand si ton bozala ko pelisi caméra sali love story bozo voyager bozo kende par-ci par là bozo sala ba vue ebele boko tambon ba te bele ba sepele na bango te bate bele ba sepela ki na couple wana te yango bomoni couple wana eboti ba problème ekoti ti na moya lelo baby na grâce na baby donjo na grâce luzolo bazali susu na relation te en tout cas epesi biso ka pasi po biso penza toza ba fan numéro 1 ya baby ba fan numéro 1 ya grâce luzolo tolinga ki couple o mingi tolingaki vraiment couple o mingi posa na biso ezalaki ba continuer nango ba kende nango ti musika bande konozong c'est la bino Nathalie baby en tout cas tolo banan tozong sa baby sima bal tolingaki penza ba continuer nango ba kende nango musika mais malheureusement comme ba comédien pe bazaramite mamabe normalement penza normalement nde ba banda love story na ba balinga bazana batumo ba cadrer bango benge bazana batumo lokwa batumo ya mikolo kwa lokwa tonton Caleb benge bazana batumo lokwa mikolo wana pene ya théâtre wana ba mikolo o ba raisonnaka très bien wana o ba raisonnaka très bien benge bazana ba papa lombe ba o cadrer bango bo bandade bo bandi histoire na bino bo en tout cas bo continuer bo kendaka boy
so bazaki na bato bazaki na mikolo moko bande ko cadrer bango en tout cas balinga bakinde bien ti love story na bango elinga ko bota bana e boti ba koko elinga kozala bien mais lelo grâce luzolo na baby donjwa bakati relation lelo grâce luzolo na baby donjwa batiki love story bakati relation mais love story eza na internet bato baomonango bato baotalango alors eza pasi mingi toloba toujours mobala azaka na problème te mpona obala mwasi mobala akenda kobala mwasi mobala kosala mwasi moko coupe abeti mwasi moko lelo lobi akebala na ye mwasi mosusu mpo mobali nda bala mwasi mais mwasi bayaka kobala ye alors comme mwasi bayaka kobala ye réputation ya mutu basombaka yango te basombaka yango te donc grâce osali baby mabe pour réputation ya mutu basombaka yango te tomona love story na bino nde bosalela yango tomona penda bafaso bosalela yango baby akokozala pa azaki na mwa mutu mobwe abanda na ye kotia ye misu me abanda ye kobanga atalaka ate baby aza na mwasi mobali na ye grâce azali mais lelo bosali eloko moko boye séparation oyo en tout cas esali kitoko te esali kitoko te en tout cas bafani na bino ebele baregrete nango makasi baregrete nango makasi mingi koyoka baby ndenge azoloba ezolakisaki baby aza na problème ya grâce te donc eza grâce luzolo nde aboyi baby koyoka penza baby ndenge alobeli po koyoka mutu abimisaki azaki na baproblème moko grave autosala aza na dépression moko mais moya abimisango boye eza te koyoka mutu alobango donc ezolakisaki aza innocente eza grâce nde asundoli ye abandonné ye atiki ye na katikati ka ya love story en tout cas eza malamu mingi te bandeko nanga soko olingaka penza baby donjwa soki vraiment olingaka grâce luzolo totika mwa liloba po na bango totika liloba commenter po na bango tika conseil no a bien oyo kosala ke bazongisa lisusu relation ensemble eza nango tarte eza nango vraiment o soki nini te bakozongana na bango bazongani pe babongisi makambo na bango tozongeli pe komona bango pe na TV eza pe na bacouple belé baboyana basala 5 à 6 ans na séparation mais bazongana pe basala pe makambo minene bacouple pe ya bongo eza nango pe belé ezebele baboyanaka bazongana eza batebele baboyana basala baneme bazongana pe babalana alors tosambelaka mpona baby vraiment so tolingaka couple oyo totia bango pe na mabondeli nzamba longola molimo wana oyo mabe eye kati na bango bakoki kokabwana te baby na grâce luzolo bakoki jamais kokabwana bakoki kokabwana te donc motema mabe oyo ekoti na kati epesinga pasi koyoka ndeko baby aloba koyoka baby ndenge alobi en tout cas bandeko na nga esalinga pasi na yebisi bino vérité ntango nayoki ndenge alobi nayoki mabe makasi mpo baby na grâce bato ebele balingaki bango eza vraiment na bato ebele o bazalaka pour love story eza na bato ebele o basepelaka na bango bato ebele o balinga relation na bango kaka ndenge ezalaka bato ebele balandaka bango balingaka bango mais bakati relation na nzela bakati love story na nzela epesi pasi penza epesi passe en tout cas tobenga baby tokomela baby ozaka na numéro ya baby komela baby sopo ozaka na numéro ya baby te nga naza mieux placé te mpona kopesa bino numéro ya baby alors kende na page Facebook na ye komela ye na message ekosala bien page Facebook na ye akoma baby donjwa TV akoma bongo alors koma na baby donjwa kende kotala ye na ba message tikela ye ba message ekosala malamu mingi en tout cas to fortifier ye po aza vraiment na choc na motema na to uti komona baby abande komimonisa lisusu te en tout cas amitikaki makasi kande ye muka uti yebisa bino ke amitikaki me bafani kande balobeli ye bafani kande bayebisi azongisa toujours propriété na ye ndenge amesana yango bomoni baby azongi liboso na biso azongi atemwa makeup wana to sepeli na ye lisusu mikolo uti koleka amitikaki penza makasi donc soki baby ye muka yebisi bino ke dépression esali ye mabe mais azo maîtriser kaka po aza star azo maîtriser po aza mwasi aza vraiment mutema ya malamu ya ko maîtriser yango bomoni azo maîtriser alors grâce luzolo tolinga yo mingi donc nde tolinga Nathalie baby ndenge peka tolinga yo mingi en tout cas
kozwa embrouiller mate na vie donc kozala embrouiller te vie na yo penza soko lekisi yango na baby et osala bien baby alinga yo azama mwasi moto mona ka ye totala même ba love story osala onyokola ye kutu na ba love story ngo mais alinga yo kaka baby wana aza vraiment muto o alinga kayo et puis aza mwasi moko ana motema munene donc basi loka ba baby donja soko raté ye et ça déjà bien te. Donc, basi loka ba baby donja soko raté eza déjà bien te donc koluka ko raté Nathalie baby donja te aza vraiment mwasi malamu pona yo aza vraiment mwasi moko malamu. Alors ce que zakaka moi dispute moko o ekota ki entre bino mibale en tout cas o biso toko souhaiter bino ezake bo yokana bo créer penza place moko boye bo créer terrain d'attente moko bo kutana bo yokana bo zonga lisusu liboso na biso na caméra et osa malamu mingi toko sepela penza komona bino lisusu en couple ndenge to mesana komona bino. Alors to mesana komona rabino te Nathalie baby na part na ye côté na ye koto pe grâce luzo na côté na ye et ça malamu mingi te. Boyebi ke bwana ba fan ebele o balinga bino bwana ba fan ebele o ba bongisa ba mabala na bango pona love story boyebi combien de personnes o bopesa posa kozala na couple boyebi te. Alors makambo o bosali esali batu bien te esali vraiment kitoko te to sepe nango te biso ba fan ya Nathalie baby biso ba fan ya love story biso ba fan ya Grâce Luzolo garçon regourdi. Alors to sepe nango te botala ata musika esika buuti bo banda kala soki bokoti na page ya Facebook ya baby boromona ba photo musu ya yena Grâce ya kala donc ya kala depuis 2018 ba photo video ya kala depuis soki ba 2010 bo banda kala. Alors, moi, mon pépé moka abouete à 2023 et koya ko séparer bino, boko ma mutna ndenge na ye, o koto na ndenge na ye, o koto na ndenge ne et ça la penza malamu mingi te. Baby akangama nena ba comédie belete. Wana penza vérité to yebisa bino baby donjo akangama kana ba comédien ebelete muto ayebi baby o penza yebi baby bien a loba na bino likambo nga na loba na bino baby donjo akangama kana ba comédien ebelete azalaka vraiment te ke o akangamina o ne kira ba comédien azalaka te. Azalaka te to mona keka toujours ye moko au moins soki bakutani sur scène ba jouer mais kota la baby to mona keka ka ye moko donc bandaki ko kangama kaka mingi na Grâce na ye donc na Luzolo na ye bandaki ko kangama mingi bango mibale au mona bango même so ba sala théâtre sur scène bazalaka bango mibale donc bazalaki vraiment kaka bango mibale bazaki na mutu mususu te ke o akangama na mutu mususu au moins Grâce Luzolo nde azaki na batu o bandaki kangamana bango o bazaki na batu bando kangamana bazaki Grâce Luzolo mais baby donjo vraiment azaki na mutu te abandaki ko kangama na mutu te kaka na Grâce Luzolo oye azalaki ko kangamana ye mais soki Grâce o abandonné baby otiki ye et ça la penza malamu mingi te et ça malamu mingi te en tout cas bandeko to tika liloba pona Grâce totika liloba pona Nathalie baby donjwa bazonge la relation na bango ndenge ezalaki e osala malamu mingi soki olingaka baby soki olingaka vraiment Grâce Luzolo alors vidéo oyo eza pona yo bandeko topesa couple wana conseil topesa couple wana conseil basala o balingi basala te bazongana batika distraction bamema musana bango tina suka po oyo eza distraction de distraction kande côté li bango basali séparation oyo akena ngambu na ye oyo pe akena ngambu na ye eza vraiment distraction moko munene. Alors bandeko na nga so bolingaka bango botia maloba pona bango botia ba commentaire ya bien pona bango bopesa bango conseil même na commentaire et osala malamu mingi. Merci mingi na batu nyonso o balinga Irsil Botelo TV. En tout cas so ezambala ya liboso otombe na chaîne na biso kande to yebisa bino so ezambala liboso o s'abonner o commenter o liker o partager ba vidéo na biso et osala malamu mingi to partager ba vidéo pour que ça la bien tout ça ba j'aime na biso pour ba vidéo na biso et salaka malamu mingi. Alors merci na ba fan nyonso ya Irsil Botelo TV, merci na batu nyonso balinga baby o balinga ka Grâce Luzolo, merci na batu nyonso o balinga ka théâtre mboka na biso. Alors vidéo oyo eza pona bino topesa bango conseil et kosa malamu. Merci, bisous, bye.